Alors faut autant la maman fille maman belle vie et vous allez bien mais à coupa au romona et ça la leçon est bien qu'on a quatre histoire bien et vous allez bien mingi yo moto yebi que au salara mabe mingi conscience des hommes ratés ta la fille maman belle vie et que pèse sa conscience et que pèse cause à lokola batakuna te cause à lokola batakuna te batakuna mayele na bango esukaka na jeu banane bango batachoko muko yo atie kiri wana nyonso tu wana baka mayele basa batatera te oui mayele na bango yo zo confirmer oui la kata bata salité bata chokomuka bata kuluna basi bazanga sens basi bazanga propriété moi ça me marathon alati roba bipupula aina kosala émission tam super alati kaleson wani ya go te ça donc so na logique mais il y a pas maman belle vie aya vino tenesa kota afinga maman belle na dana kana lo bisakete oui puis oh et sangani sur makasi ce que l'on va tenir sur le bilan de l'émission, c'est que comme on a dit, et tu te content, ok? Ma belle fille, aujourd'hui, mon maman m'a dit malamu. Ah bon, maman dit, nous sommes assis. Ma belle fille, sont un peu si carré. Allez. Accès. Accès carré. Tant. Isaïe tout. Et solo. Voilà comment on a dit à Kazanga. À Tumbi, j'ai mis belle à Tumbi. Dipine moko tout est côté nzambe mama pesa biso chance ko soso faut que nous nous non le papa au moins que yo bolo ngana lobaka pe na kuta na yo action dans la kuta action te mako fina on sera ba blague ne on va faire na ki on ba suba betanani boy bisanga ne on ba na ba réseau suba fona mbanga bo betanani boy bisanga ngabo sangala na longolo ba bien kala jema ibele ngamoko alongo bango tout na lobi ngamoko no sangala soki gola ya gola dala bene gola ozana na problème monoko eso biko na problème mi c'est kana ngati seka ko seka te ya seka yo seki minu za normal ngate nga seka ndi holuba seka nga seki minu nga vraiment maman toi bana maman boy bauti maman boy yango côté là vraiment maman teni makasi ya solo vous allez la makasi bendeni boy maman belle boy na ye c'est ma beza ya rotumbeza li ayebi na mère comme moi chaud na ye kaka babike ye tema ye azo s'entêter donc totindi le bato ko beta ye non beta biso to fa ba beti marina avant au début biso to ye mo na beta ba critiquer as les lesbiennes tout ça maman papa les lesbiennes bango ba critiquer bango ba bata bango ne to ba zayi ba simile non bana bango ne to ba zana o fi o ba fi pourquoi o yango c'est synonyme ba bango ma fa ngalo ba yeke o bakata lai so bango ba chaka bana ba tumisa bakata lai so bango ne ba za ba chaka bana ba tumisa tout le monde pas ma belle vite 15 ans na lobi sakete toto lo bala te kwani tu non so na uti bon asa so fa na kwa na e so fa na mamna fa na kipanga pete ozo man afa na e asa mamna oui mais comment na nga kotanga ngote ngai pe di pina par na nga na na lobi sakete mamna ye nani comment na lo batera on a avant tout Mamba TV avant Mamba TV OK asa na kwa na est-ce que vous comprenez? OK, oui, parce que il y a encore le communauté. Si on a zone à la communauté parce que Alexia na combat 7. Ah oui. Il y a un moment que ma canne na zone là
Vraiment on le na TVT. Hein? Vraiment on na TVT ça m'a mususu. Parce que coup de l'homme malgré ça. Pour ngana comme vendumba. Oh. En casse. Ni ne laxi. Il y a pas beaucoup de temps. Sola te. Baza no basala te. Basala ni. Baza aga so ba fandi. Oh mala muto ta. Ni ne bossa na journaliste. Ozo le na plateau salité. Maman. Et là on dit ma pesa. Ma frère ni baba na maman ma finga. Abang ba komisa ke bango nega ba PDG solo yo. Yo bi PDG. Hein? PDG la musala na ofila. PDG ni. Ba ko la collection de PDG. Ah te. Oh to sola. Ah. Obi? PDG on la collection. T'es ça ça PDG on la collection. Félicitations. Hello baka. Ah baka tika loba. Allo baka po allo papo. To landa ka pete po to ko fula ite. Solo. Pa yebante. Donc il y a des na kulani. Ba simba mutu ayeba. Ye bande. Mais attends que. Tala ko mga bisanga mama bisinga mama belle-fille. Abilanga dipine. Oh, tu ko la na bango. Ko répondre à bango te. Yo ça la promotion film. Très bien. Maman va faire ça. Ah, Donc, il y a un moment qui aboya. Bateau, ah, mon. Finité. Ah, toqué. Bateau, bazanga sens. Au moment où on a réseau social, que namona, oya koloba, oya kosakana. Wana mwana soda na kupika mukamata na mwana soda ezali. Solo. Ah? Solo. Sana mukamata na mwana soda. Na kupika mukamata. Maria là-bas. Vas-y. Utindigie. Vas-y. Félicitations. Kine. Baza longo ba salete wana baza ba isengi basa tina te wana basa ba produit basi bazanga sens. Basi solazei. Baza sens basi. Olingo benga oni. Ma boy na eba. Yo benga oni so ba tourna théâtre te ngo benga oni. Oh bon za théâtre. Rani. Est-ce qu'on va théâtre au dikem? Ah. Boni quoi? Théâtre mun de kuta théâtre na badika kia madas mabini. Ya on théâtre. Et puis on danse madas on ni ya ko panza mako. Le gars muto asala. Asani. Ja papa na maman. Il vous ça ma chère. Dipine tout est content. Ça va cher. Baya tala. Toyebi ki bozana na bino problème mayele. Toyebi ki boyebi ko ma film était. Toyebi ki ba komela bino film. Bon meka ko ta bo tala déjà. Bon continuer ko tala film ya maman belle vie pour vous au moment mayele. Hypocrisie mo ezali wana sese akokorolia te so ba finga ye moko na bino famille botala komba bien kazanga. Abengaka ya gola expliquer que tenda boye ne bo finga mère akoka kolia te samedi tuzali na Bianca Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.
Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans Jaima Ibele Télévision. Vous le savez toujours, on est ravis de bien pouvoir se présenter auprès de vous chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, voire même le dimanche, pour vous dire déjà bonjour encore une fois de plus. Et merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Surtout, vous le savez bien, c'est bien votre humble serviteur américain, Ngoma, la merveille de la presse congolaise, toujours censé et toujours présent de bien pouvoir vous informer au temps réel. Je dirais un grand merci à celui-là qui nous donne le souffle de vie, qui nous préserve de rester toujours en bonne santé. Bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth en tout cas. Je suis toujours là, c'est grâce à lui. Surtout un grand merci à toute la communauté congolaise qui nous soutiennent de près, de loin en tout cas. J'ai dit un grand merci également à la patronne de cette chaîne, Jaima Ibele, gros bébé de la presse. Et un grand merci aussi à cet homme héros d'Alomba qui se bat au four au moulin derrière la caméra. Oui, c'est Xod Mikebi. J'ai dit aussi un grand merci à toute ma famille Ngoma qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir déjà. Un grand merci à cet homme qu'on appelle Lofo, Tati Mbenza, en tout cas un grand frère surtout. Un grand merci aussi à Jedon Nanga, MVP Drogba, Général Solo Solo. Un grand merci aussi à Jonathan Ngoma Grand Lion. Et un grand merci à Staff Fumulandu, là je vois Igonganga, mes grands frères en tout cas. Un grand merci aussi à vous, Tonton Zarbi Ambinga. Un grand merci à Garçon par hasard. Un grand merci à tout le monde là-bas. Je ne vous ai pas oublié, Apache en tout cas. Vos lamentations est arrivée jusqu'à mes oreilles. Déjà, sur ce très beau plateau, mesdames et messieurs, je ne pourrais pas aussi oublier cet artiste émissien qui ne cesse de me surprendre, l'artiste émissien Tia, MC Manzo Black, depuis les États-Unis, Bouza en tout cas, on est ensemble et on va toujours être ensemble avec Louange Kassi, Don Jazzy. Et déjà, sur ce très beau plateau, pour vous informer, chers amis, je suis avec Etouté Kota, vous le savez bien, c'est Dipina, avec elle aujourd'hui qu'on aura le temps de parler un peu sur les actualités. Tout mais quand même pour analyser Molo et que ça la mission vraiment bien. Dipina, on est avec vous ici déjà. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonne santé, mais en anglais. Santé, ça va bien. Santé, ça va bien. Mais on dirait que la couleur n'a pas des arts. Moi, chaud et tout est Kota. On est 50. Ni kaka maman. Ah, maman Zoboya Babodi. Ah? Maman Zoboya Babodi. Solo? Oui. Oh. Pour ça, là, le casse. On va ça là-bas. Ah. On va se gagner, maman. Oui, ça maman ni casse. Oui, ça maman ni n'a pas besoin de faire maté. Maman Olingate. Alinga tout d'abord. Olingate ta moukete. Nga ba linga mo ba odi temba ko ba tebele ba critiquer nga alinga polémique. En tout cas, je vous aime tous en tout cas. Bino nyos alinga bino justement to sala musala justement pour clarifier quand même les informations parce que les informations doivent avoir des références, c'est ça un peu l'importance et le but de ces métiers en tout cas. Tout ça bon on a Dipina comme toujours, c'est depuis un temps qu'on ne la reçoit plus. Et aujourd'hui, elle nous a honoré d'être avec elle aujourd'hui. Tout cela, on a bien que Azo qu'on déplorait quand même que maman Zoboya va bordi. Maman Zoboya. Maman Zoboya ni bon. Bino pe bonne, bozo mata trop. Toujours quand on a sa maman. Moi na oyo na bosani na te, na bosani. Famille Bota Mobimba vraiment et tout est Kota. Il y a Dipina vraiment. Tous les fans de Maman Belle-Vie, Tolinga Rabino Mingi, toujours vos s'abonner kaka. Donc tous les bateaux, oh ne soyez pas que monde entier zaï Mobimba. Tous les fans de Maman Belle-Vie. Voilà. Pessimino Beauté, la patronne à Kenda, la Pessimino Beauté. Vraiment, ah maman, toi Bana. Maman Bana. Maman Boy Beauté. Maman Boyango côté là vraiment maman tellement makasi. Solo hein. Vous allez la makasi bondeni. Ah boy maman Belle-Vie boy na. C'est ma beza ya retumbeza lima. Ayebi. Maman Ebi bana. La patronne de maman Belle-Vie. Ayebi. Avec Ayebi qui est sur la pesca accès. Dipine. Et tout est Kota. Aux yeux de Yakazanga. Jemima Ibele. Pamela. Mam. Zaï et Tumba. Et Tumba mais. Donc il y a un moment que Aboya. Bateau bilokoto. Ah moni. T'es la finité. Ah toqué. Bateau bazanga sens. Au moment là on a réseau social le bébé. Que namona oya koloba oya kosakana nga. Tabobi ke
bobika mpo na mama Bellevie lokola nga dipine nde naza boye tembe nalingaka mama Bellevie mingi lelo soki vraiment botika kombatre mama Bellevie bokombatre ndenge bakombatra yo obenga mama bakombatra yo batika ozana problème te batika ya pema parce que nalingaki makasi yo ndozi charge nazwa charge wana batika ya pema avanda asa mosala nalonga loba kaka banda ntoka wana mama mpe baodire nga naza tout ekota namotokela soka na filme tozwa impression namoni ezoya me tellement mama azali bon tochange kaka le côté boni film déjà Mea Culpa c'est déjà un film qui évolue déjà dans Bellevie TV où il y a déjà 8 épisodes déjà diffusés aujourd'hui. Si tout va bien, si et seulement si Dieu n'arrive pas, ou Jésus-Christ n'a pas encore fait son retour, c'est aujourd'hui au 9e épisode. Mais l'impression par rapport à l'évolution du film déjà. Mea Culpa, maman Bellevie, maman, la patronne, maman, bravo. Maman, il est ma casse. Maman, il est ma casse. Oui, Mea Culpa. Donc, nga lokola nga dipine la part na nga nazoki pe part na nga. Donc déjà les films qui veulent aussi par na nga. Nazoki la part na nga. Il faut ndima mabe na nga. Très bien. Pourquoi on dit ko linga mabe na ote? Oboya ko ndima mabe na yo mais oyebi ke na saki muninga mabe. Mais ozo ndima ke te ozo boya ke na saki mabe te. Mais rotinda bato ba film. Pourquoi? Na bandako bien na TV. Non, mutu ozo finga mabe. Na pesi exemple. Ça descend na bango déjà. Déjà na OK na bango. OK. Ouais. Alors faut autant la maman fille maman Bellevie et vous allez bien Mea Culpa au mona et ça la leçon bien kuna na kati histoire bien et vous allez bien mingi. Yo mutu oyebi ke osala ka mabe mingi. Conscience les ont raté. La fille maman Bellevie et que pesa yo conscience et que pesa koza lokola batakuna te koza lokola batakuna te batakuna mayele na bango suka na gene banane bango batachoko muka yo atie kiri wana nyonso tu wana baka mayele baza batatera te oui mayele na bango yo confirmer oui parce que ne baza bato nyonso comment ne baza kiri wana dans ma part na mona eloko malonga eza na kati eloko malonga na kati wana eza bato mibale misato basangani basamona bango eloko malonga te mibale te bango soko ekiri wana ekiri ok eloko malonga wana dipine etutu ekota eloko malonga eza wana te donc soki mama Bellevie soki nzambe atombolaka ye te azalaka te na monde na biso ya théâtre ke onga nakende kote mosusu malamu na fanda nasama mosusu oyo nasala vomoyo oloba na TVT vomoyo na TVT osama mosusu parce que kuna eloko malonga eza te mpo nanga nakoma vue ndumba makasi nini elakisi yebi bango kuna te osola te baza eloko basala te basala te baza kaka so bafandi omona moto ta bino bosaka na journaliste ozoleka na plateau salité salité oleka na plateau suki epanzana oleka mama bipupula oleka na plateau bilamba ezanga sens mais ozofandela makoma mama Bellevie je suis malade ntango mama Bellevie kuta asali carrière na ye succès na ye star yo bayebi yo te oyebana ata mokie te eso mama na bino azokosa bino nga na comprendre te solo banani mais baso mutu toza parle bayebi solo bayebi mama Bellevie azolinga te mama naosenga yo te etutu ekota ontokei mama Bellevie ozomona mama moko aza malamu aboya babaudi nazosonga nsima mama Bellevie songa apesi kaka accès kaka temps ezali etumbami wana kamala nga biaka zanga atumbi jema ebele atumbi dipine ye moko etutu ekota nzambe mama apesa biso chance ko chance te chance natumba
sikoyo bango bazomona lokola baleki biso na koloba soko nzokani bato koloba baya makasi omona famille loba famille bota bango baloba bazopema ngai yako baloba lelo ntina poko nalembaka te donc tokona limite parce que mama Belleville azolinga te to répondre basainte to répondre banyangala kata bata salite bata chokomuka bata kuluna basi bazanga sens basi bazanga propriété moi ça bi malatongo alati roba bi pupula aenda kosala émission tamsu pa ati kale sodi wani ya gola oye kaka ngate mama ntoke mama toke c'est ça comprendre tu comprends toke une société tant que babengi ko za journaliste oye kosala émission faut ça la propre otali na suki na otali monoko na yo otali yo mutu ndenge oza epuis ntango oleka na télévision ozofinga mutu wana mitala place oyo olalaka mitala place oyo ozalaka mitala mibali oyo vivant mitala etamboli na yo osona andi bien agola ofinga mama Belleville afinga mama Belleville bali ndeni alobaka na ye kaka oyo afinga Belleville alobaka tika aloba alobaka mpo aloba mpo tolandaka ye mpe te mpo tokoki kofula ye te solo mpa ayebani te loko ye ayebani te na kulwa nini basimba mutu ayebani ye ayebani te ndamwa bosimba eza te tosimba ayebani te aza nani yaya batanga bato bayebani batanga na ye voilà merci beaucoup eloko te kobana lelo tilobi yo koleka na réseau social otya ma Belleville yo mutu ayala mbongo mutu alia fufu ya bie sebulola pembe ata foni alia meli ta mosusu olia fufu ya masango me balobake hypocrisie mo ezali wana sese akoka kolia te so baofinga ye moko na bino ya famille botala komba Bianca Zanga abengaka ya gola expliquer ke tenda boye ne bofinga mère akoka kolia te omoni samedi tozali na Bianca excuse bapoussière Congo bolimbisa samedi tozali na Bianca tosala émission na biso tozali publicité tozali na Bianca journée obima okabwani namona mpasi Bianca bengaki alors botika omoni ke makambo ezangi koloba ya gola ozala mama oloba te omoni ke maloba esili yo semboma na ndenge na ngana okamwa soki gola ya gola dala benge gola ozala na problème monoko eso biko na problème mi seka na ngati seka ko seka te ya seka yo seki mino za normal ngate no seka ndi holuba seka ngati mino ngo ozala na problème nene ya monoko ozala na propreté osala émission bilamba saleté. Et puis moi, si on met la Tigbo, on s'en moi cité, on met les Tigbo langue, on met un kefa na plateau, on a tumbaza. Yo tumbanan. Yo l'équipe n'a pas le kolobano ça. On l'équipe to kipa ba kipa côté pour jamais ba repé so gaz. À côté bino la jana maké bo bengana na bino ya moko boye. Ya ka ça le quoi? T'es sûr? Ya ka ça le. D'après un exemple tendresse. Tendresse donc il y a déjà 15 ans. Voilà coup tu n'as pas ma belle vite. 15 ans. Dans le bisakité. Pas le balaté. Point. Tu non soit en out. Bon. Asa soit fait na quoi na e. Soit fait na mamna fait na kipanga pété. Ozo man. Afin na e asa mamna. Oui. Mais comment na nga otanga ngote. Ngai pe di bina par na nga na na lo bisakité. Mamna ye nani comment na le matin. On a avant tout Mamba TV. Avant Mamba TV. Ah, OK. Asa na quoi na quoi na. Est-ce que vous comprenez? OK, oui, parce que il y a encore le communauté. Si on a la zone à communauté parce que Alexia na combat 7. Ah oui. Il y a un moment que bakanda na zone là et moi mataka yo. Matanga na zone là. La plupart asimbangati. Est-ce que vous comprenez? Bangaka. Asimbangati ya omonga na derrière la rete. Mais na comment yele pour la grâce.
akenda mopanzi mobo. Toute ta grande sœur. Ok. De yango na yela. Soka toucher na été na yela été. Très bien. Te to so. Donc on a une connexion. Famille Bota na ba coupe ne ba o memango. Bobenga na raté. Ça. To so na logique. Te na ngo ya pa maman Belleville. Aya vino tenir sa kota afinga maman Belleville. Na ada na rano na lobisakete. Ah oui. Puis oh et sangani sur maka. Makas. Ce que l'on va tenir sur le bilan de l'émission, c'est que nous avons comme la nature de tout à boya. Tout ça là. Tout à l'heure Bianca. Il y a que Bianca benga qui. Bianca ko c'est le quoi. A benga pas ça ni. A bi c'est que na ba coupe. E ba ndeni. Et là on est si que ça ku. Les pour les maman ba ko pas ça. Aza na valeur. Maman bango le lopo ba tuba mona. Et maman bango ça sans valeur. Solo. Oui. Oh. Aza valeur. Ntana bana bele bonga sans valeur. Bana ni bana o bazala nyoso na valeur ni ba pesa maman. Et là on dit ba pesa ba frère ni ba bonga maman bango ma finga. Ah bon ba komisa ke bango nega ba PDG solo yo. Yo bi PDG. Hein? PDG la musala na ofila. PDG ni ba ko la collection de PDG. Ah té. Oh to so là. Ah. Obi? PDG on la collection. T'es ça ça PDG on la collection. Félicitations. Bon PDG ni. Il y a bien ofila, des compagnies. PDG ofila ko fa na réseaux sociaux. Avec ça ba bêtise ba ba sala. So as a PDG on la collection. Bravo. Pas que nous. Oh, na na bita mambo misana. Oh. Yo be le bi ke ba ba ba. Ke ba komisa ka PDG a donc pas entreprise na ye. Ba rami balé donc. OK. Ko saka na PDG. Quel ofila ata siko l'offre de transport. Quel na DGA. Quel omona musala ofida. Oma ta DG. Oma va muta sa musala omona respect ba pesa. Ben site ba bloka muzobana. Pemene poussana. Et pour ça là. Au mon état place baza écoutez toujours azaka toujours à calculer machine tout ça. Machine. So bango maman bango calculer wa. Ba fait déjà bien na chaîne là hier. Ah calculer tam so pesa ba que ça film porno. Ah té. Oui. Té. Oh bon calculer bon. On a habité Mambolo ba. Yani na film. Et ça le mabongo. Ya Jackie Chan. Mambolo be ça le mabongo. Oh. To so là. Qu'est-ce que toi ebako? Oh, film nini? Ya Jackie Chan. Oh. Ba tournaté. Ba salaka. Ba tournaka pour nini? Ba sala ba jeba. Ba comment le gars va mettre? Ba maître? Ba maîtresse hein? Ba maîtresse ne. Ba ya. Comment les a film? Oh. Comment les a filmé té? Yongo benga. Et tout est content dit bien sur la caméra. Yo sko lingo benga oni. Ma boy na eba. Yongo benga oni so ba tourna théâtre té yongo benga oni. Oh bon les a théâtre. Et rani. Est-ce qu'on va théâtre au diké mon? Ah. Boni quoi? Théâtre mon de côté théâtre on a pas dit qui madas mabine. Ya on est théâtre. Et puis on danse madas on nini? Ya repanza mako. Le gars mto asala. Asani. Ja papa na maman. Il faut ça ma chère. Dipine tout est content. Il faut ça ma chère. Ba ya tala. Toyebi ki bozana na bina problème mama yeli. Toyebi ki boyebi ko ma film était. Toyebi ki ba komela bino film. Bon meka vous tala déjà. Bon continuer ko tala film ya maman Belleville pour vous au moment yeli. Ya ko sala casting. Voilà. Les gens on a un individu mo ba imbécile mo chose mo et là comme ils ont un sens et ça rend là pe e outil bo e bibi kaka colère ya YouTube pour aussi mi Belleville parce que que Belleville laisse habino. Wana no. Bango. Oui que Belleville laisse habino. Allez ça bango. Oui, Belleville laisse habino. Ndé ni ko to sola. Na ba chaîne bango. Oh, allez ça ba chaîne bango. Oui. Ndé expliquer. Ça va simi Belleville. Faut mettre la mati. Ah. Oui ba te. Daba simba ne maman Belleville pour attendre. Allez ça, continue maman bango simba Belleville pour attendre. Oh. Oh. Bon bien côté. Na vite na couranta. Ah mamé. Oh. Oh moi la maman pour moi ça a sens avec lelo ana maman ko Belleville. Na no beta bino maman na nzela. Bino ça ba vati bo sala kana. Yo na réseaux sociaux au fongolo mundo ko munene no lobi papa. Au moni ke yo bolo. Ngana lo baka pe na kuta na do action. Dans la kuta action te mako ko fimala. Bo sala ba blague. Ne mo fa na ki wana bo suba beta nani. Boy bisanga.
ndenge boyanga na bareseau soso bofungola mbanga bobeta nani boyebisa nga nga bosangana nalongoli babianka bajemima ibele nga moko nalongoli bango tu nalobi nga moko nosangela Dipine on dirait so okomi na poana ozoke mo moke kobalana na sorti médiatique ya Marina Salaki madame Marina là-bas abiete aza prêt s'il s'agit à ça la même acte beta sous son tuteur oya a fini na tête ba kutani ba robeta on dirait bobala ni mo moke wana Marina la baza makazo mo pas mutapa et puis ba contredire ba bi ke ba tendresse na mona chela défi wana robeta ye blo mo bongo ye tendresse abeta hein abeta nani o bananga na yeba abeta nani mais nga na beta bato nga na beta bato nga bayebi na beta ka bato nga sa bachete na oyi nga na ye na o dibi na ye la ka bato nga ye la yo po beta nani nani o bayebi bango nyonso toke nani bayebi ngai très bien yezako ya makukuma te kodefa te nga sa bajete basa bajete na bango buzoba nga sa bajete moto azokalime nga eza mama bellevie esingaka nazalaka pembeni mama bellevie soki nazalaki kote wana peut-être mama na bango wana peut-être ere mosusu nayebi te epuis nzambe akolinga jamais nazala kote wana mpe mokolo moko te boso batielo $100,000 mo emonani kai Dipine en tout cas tozwi en charge kata lisolo baba ozanga charge mbongo ya mbongo zala nayebisa yo tala tala moni ma belleville nga azalaka na la patronne ayebi moko na moko black apart ayebi ke Dipine ndenge aza soldate na nga Dipine nde aza bakita bamata yanga esolo ayebi nde aza nayebi yango makasi nga aza moto basentiment te ke olele oye famille libota ofandi obina ye famille libota naiso bana ntongo moko ozangi 100 fois okoseli mosu bato basomeli matuma biere moko oyemba moko nalongo mpa belleville po belleville mpe abengaka moto abengana bino te bongo belleville abenga bango bo bokomo osele nde nyo moka ozwi gu abenga bango nga moko na ya oui bo belleville abenganga te nayoka pasi ndenge bafingaka oui oyoka pasi ngaka ti lokola ma belleville atalaka yango nzoka nde atalaka na yango te okopana atalaka bango te mafinga na bango te akipaka bango mpe te lokola ero alia fufa moto ozo kopana apasi basengi swisse na malili ya meli atalaka te talaka moko ayebisanga mama ayebisinga mama belleville abinanga Dipine tika kolanda bango korépondre na bango te bosala promotion ya film. Très bien. J'espère qu'il y aura un temps pour l'émission, si le temps permettrait à l'andango. C'est la promotion ya film. Maman, bien que son monnaie dosé pour film pour ani. Maman checker les gens ça. Kebisaki. Kebisaki. Maman bien que ça ni a dosé au film. Ngai. Abidi félicitations. Vous savez la promotion à film. Vous comprenez? Abi maman, ma belle fille a couraté photo de. Abi dit bine, eh, nga mon belle fille, maman na yo. Na liaka na melaka. Na zaralaise. Eh nga zaralaise, ata ma fille nga. Eh bine pe. Bo ki para bango te. Bo sa bine promotion film. Film. Ah bon, on a filmé on ba moni asuka batala ba film mais ça bangolo mo asuka et puis to chiter notre chose puis ça la bien. Na ko ba kaka yo muto ozo toucher mama Belleville. Yo muto oza mtabilo baloba. Batela munoko na yo. Batela mangamu na yo. Soko ye. Nga oya. Na we makas. O so yi. Nga oya. Oya nga. Ate. Omani boluka na matanga na basuda boluka na matanga kingo sembo mo boluka na matanga kuna basuda nga ya kate temana na ka fatigué na kate nga kima bino so malo boluka nga ono saka bino et tu as histoire. Merci. Merci beaucoup Dipine.
nanga na zo vie na ya film ngé ça la peut bien au moins et to ko pousse na peu moi muké pour to que la sonne rejeter parce que ba cinéma c'est déjà temps et commis épuisé justement et ça un peu moi douleur muké parce que Sernayo ndeko na yo Marina là bana sortie médiatique na wana na tout à cela qui wana il y a des gens on va féliciter qui na moi pe Laetitia Mbappé a félicité qui est na nenga sola qui ala qui vrai qui direct na plateau ya Venabiso Jazz na bité ko lo banini na félicitations les bandettes sur le bien qui n'a pas gagné ma fleur ça me ça bien à répondre pourquoi à répondre ça m'a bien OK très bien à répondre pourquoi à répondre question réponse question oui Moutamaël tout ça blague à part bango ba otema na Marina la matin ah ba otema na Maël ba otema na Maël to so la ko ngana bitenga kuna muna mère ka muta moko mo show na kaka babi ke ye tema ye azo s'entêter dans to tindele ba to beta ye non beta eh biso to fa ba beti Marina avant au début surtout il y a mon na beta ba ba critiquer les lesbiennes tout ça maman papa les lesbiennes bango ba critiquer bango ba ba bango ne tuba ba simil non bana bango ne tuba zana ba finga Marina o ba finga pourquoi o yango c'est synonyme ba bango ba fana ba lo ba ke o ba kata lai so bango ba chaka bana ba tumisa ah ba kata lai so bango ne ba za ba chaka bana ba tumisa ko sokola bango to ndeni te ko sokola te ko cha ne ba za wa oh donc vous avez le comme ça ça na vie na bino bon famille comme na vie privée ba vous avez le comme ça salate et a passer et a mawa na sengo eh Marina na bazata na moto Marina na azaka pa ko za moto ba zimu a keti pa na porte na mama ni ko beki ba ba ka so munane ba ko kate mwana soda mwana soda yo funde wa afonga bino mbanga boyali akofanda bino na plateau wana mwana soda na kupika mukamata na mwana soda ezali esolo ah esolo sana mukamata na mwana soda na kupika mukamata Maria là-bas vas-y tindigie vas-y félicitations kine baza longo ba salete wana baza ba isengi basa tina te wana basa ba produit basi bazanga sens basi solazier baza à sens basi ozomona moi ça somela turbo tu trouves ça normal on a et puis moi ça mela turbo avant de zo ba mingi munokozo mai donc basi bazo taro cha propriétaire Maria là-bas vas-y et bien moi peu ndeko na ye Marie-Jeanne kana même plateau kama loba oyo Marina la balobaki américain ko soutenir yango amuni dirait moi cohésion moi koyeba na moi ko bolingo moko eza na kati ya famille bota solo hein te famille bota to linga te omoni bango nde bazana baza soki mutu oyo aye ko tourner la famille bota ba fingi ezo comprendre on avance OK so biso to zaboye to ko linga te ke batu oyo parce que mutu azo travailler pas na bino azo kota mbongo et pas la bino. Pourquoi nous avons fait très bien, on avance. Il faut me protéger. Donc la bise de ça, maman belle a tourné par là. Sur la bise de la réseau social, c'est un tout ça, au foyer, Moutouana a tourné, Moutouana a un plus. Et pas maman belle. Très bien. Vous comprenez? Un plus, on a une suspicion sur la bise. Bise de la jamais te faire Moutouana. Il faut te protéger Moutouana. Mais on va finir. So les gens bozo finga mutu wana ese bon dino ne boza wana bon sani bon kitcha maman bino on dimne maman bango oui sans le savoir sans le savoir très bien alors ne boza na il faut le makam bon réfléchir bon tika réfléchir mayena bino esuka kana jeune mayena na bino e benda na kamula mayena ba suka na jeune oui esuka ka parce que bazama mutila te alors faut bossa makambo oyo population oyo bato bakosepela nango moto atali boyabi non tala oyi boloba te bino boyi boloba te boyi baloba te mama belle vie mama nayesi mama naleli koma mama nanga makasi ma belle vie soki apesi ka accès
Zaï. Pour bien, maman n'a pas ça accès, mais bon, bien. Bah bien té. Oui. Mais bazan accès. Bah pas ça accès. Ah. Oui. Mais on va ça accès. Pas ça déjà. Bah ça là ni. Pas fini. Ah. Bah éviter. Mais bah bien té. Pas le bani. Pas le bani bah. Bah là on va répéter. Ni. Pas ça. Non on a battu pour non maman bango. To bisa total à mablo. Très bien. Comment ngala ta fille maman belle vidéo. Mais la coupe ah ouais oui. Na 16h30. 9e épisode. 9e épisode. Film est où? So ngala zo ta ko tala ben site na bango. Hein? Comme tu as le maman ben. Ngala zubi na sabon na tani. Oza na problème. Mais salutations René trop na famille Libota. Shalom, shalom, shalom. Mais autres dérangés ont été belés. Hein? Babi le mote comme elongwe mote comme shalom. Hein? Oui, shalom. Les autres dérangés vont te belés. Oui, dérangés, mais pourquoi? Au banc, ça passe. Babi, vous avez maman belle se masquer. Asa se masquer nani? Libanda misabiso longa même na 4 5. Asa na même été. Asa même nani? Na ba balo ba bongo ko balongo. Baza bilo côté ba tina te bane bazana. Ba basi bazanga sens. Basa sola ya nini? Ya chulai. O mesa o cha chulai na ndoto. Ba kis be bloga domination na ndoto. Oh, mutabi shalom. Ingana bani. Ils ont dérangé ma casse. Oh, comme moto, shalom. Il y a pas la casse. Shalom. Voilà. Merci beaucoup Dipina. En tout cas, on est signalé qu'on devait mettre fin à ce numéro de cette émission. En tout cas, s'il y a un mot à clôturer, un mot à dire par rapport à tout ce qu'on vient de développer, ça va très bien dans tout le la en tout cas. Ouais, dans le cas que famille Bota, Monique et tout est content. Dans le bien, on sait maman. Dans le bête à Baudi, dans le à maman, vite bana. Bon, c'est pour maman vite mané. Maman, bon matin, biso tout tombe. Biso ça ma bon, maman ça ma bon, maman souba que ma carte à télé. Mais biso, ma bon maman biso ça c'est logique. Normal, sur la bina katana. Okay. Donc voilà. Tous les fans au Balingaka, Maman Bellevue, monde entier, Zahir Mobimba. Donc 16h, 16h30, film et bandit. En tout cas, vous s'abonnez vraiment. Et vous savez bien, vous s'abonnez et tout est côté Dipine TV. Dipine TV et tout est côté. Vous s'abonnez pour vous montrer Dipine Nazawana. Donc, benganga na mama bien yo mutu oli o chaba commentaire busoba gardez ma boko na yo gardez ko biloba lo banana alors gardez banji oza mukolo oza mwana c'est moment na ndenge voilà merci Dipina en tout cas c'était pour nous un grand plaisir de vous avoir comme invité. Merci infiniment à vous tous qui nous avez suivis, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à celui qui donne le souffle de vie également, qui nous préserve de rester toujours en bonne santé. En tout cas, c'est Jésus-Christ Nazareth. En tout cas, vous allez remarquer que tout au long de cette émission, j'ai bafouillé un tout petit peu parce que la santé me dérange. Je ne suis pas vraiment en bonne santé, mais le travail nous a toujours obligés de bien pouvoir se battre du jour au lendemain pour que nous vous apportions ce qui est bien sûr l'information. Je dirais un grand merci à toute la communauté congolaise qui est ici dans les pays, également la communauté congolaise qui est bien sûr à l'étranger. Je dirais un grand merci à celui qu'on appelle Jonathan Ngoma Grand Lion, un grand merci à toute la famille Ngoma, je dis un grand merci à Jemima Ibé, le gros bébé de la presse, un grand merci aussi à Exode Mikem qui était là derrière la caméra comme héros de l'ombre et qui nous a bien sûr aidé à avoir de très bonnes qualités d'image. Un grand merci à mon ami Tyson Maemba, un grand merci à Louange Kassidon Jazzy, un grand merci à mon ami Samuel Eto, Swagman, Lofo Bongeli, Tatsimbenza. En tout cas, on est ensemble. Chers amis, déjà, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Au revoir.
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima